Bonne santé. Bonne santé. Santé, ça va? Ça date, Congomani, Moni Osubo était, moi, Kala. Oui, de moi, Calé, depuis novembre. Ah oui, depuis novembre. Omeli a médiatiquement parlant sur mon anaté. Na Oumeli, na Boyagi, na TV, le Mote, na Vanda, na Pima. Donc, depuis novembre, tu compté 6 à 7 mois. Oui, 7 mois à 8 mois, donc. Oui. Nous autres, permis bien, si vous avez bien, c'est problème, ça guigne au limo. Nous autres, bien, na permis bien, na bien, na continuer à s'entretenir très bien pour m'envoyer les gars bien. C'est important, c'est très très important. Bonne santé église, santé église. Santé église, il bien, Dieu, ben, on a ba salle dans un monsieur va au travail. Et les gars bien. On a un rapport chaque jour. Tout travailler, toujours sur le bango bon. Les autres les gars bien. Ok. Yo ça bouille dans Bokani. On a parlé. Ah, on a parlé. Bon, toujours à distance parce que moi tout on s'est déplacé zaté, puisque tu y a place sur zaté, mais toi il n'a pas ça. Mais semaine oya na oya. Ah, semaine oya na plateau. Oui. Bon. Nous allons m'embêter au solana. Merci déjà pour notre temps, notre opportunité au merci pour notre considération, merci. Partout dans le monde. Bon, mboka toza na étape ya constitution pour na Congo, na moni ba pasteur mosusu baza d'accord ba changer constitution en Congo, ba pasteur mosusu baza d'accord te et pour na constitution ya Congo. Yo lokola prophète, lokola moko ya basali ya nzambe ya minene ya mboka na biso. Point de vue no ezani likambo etali bon constitution ya mboka na biso. Bon, eza makamusu eza nervé na constitution eza senga ba changer, eza makamunyo sauté. Et puis il faut pas changer nini sur quoi il faut être clair sur le changement. Parce que côté économique, il faut changer. Babylone, économiquement, il faut changer. Bon, changer nini. Mandat, changer nini. Question nini pour changer la constitution, il y a vague. Pour changer sur quoi? Révision ou bien nini. Il y a des mots, il faut bien expliquer. Et on est énervé, parce que tu as permis une élection. Alors, changement de constitution veut dire mandat, il faut changer, bilan, il faut changer. Bon, dans la logique, il y a constitution, ils ont fait un changement, ils ont certains points, et là, certains points, il faut être calanding, ils ont dit. Bon, changer, est-ce que va expliquer, biso, sur quel angle il va changer la constitution? Je suis d'accord qu'on change. Sur quelle base, sur quel point, article nini? Bilo il ne faut pas changer, il faut changer nyonso. Il faut changer ou qu'on tika l'article musus. Pour un peu que parce que pour mes amis qu'on changer nini l'article nini il faut changer. Ou les autres senga qu'il faut pas changer. Babilo on est au mboka et comme sinistré. L'article il faut changer. Oui, mais Babilo monsieur bien. Babylone, il changer. Il faut pas le battre clairement. On va changer ça. Pour que tu aies une idée que tout changer karaté. Il faut qu'il y ait quand même possibilité pour que tu puisses se défendre. Et na moni ma bête pour nous changer même. Faut pas expliquer bateau. Nini va changer pour na nini pourquoi c'est dans ce sens-là que et puis l'opposition peut changer tête. Et ça, bon, il faut koloba que voilà, et le je crois que il est nécessaire pour permettre la population de se faire l'opinion sur se faire. Question mo bot bormi lo bela mikolo yo Fachi azana mission azana mandat pour na Congo. Yo zolo bani sur ça le prophète. Azana mission to azana mandat na Congo Fachi. Président Fachi. Non. Mandat, mission, non. Le problème est que toi, la candidat, n'a noté, à cause de la face, tata, Rwanda. Tout le monde est que il était bien, travailler, balé, le collègue, et là, balé, kele, na moti, na suka. Mais que la mission, non. C'est-à-dire que c'est notre président, il doit nous représenter
il faut ça la face na et pour makambo ici là. C'est dans ce sens-là, la mission, bani non. Et il a une mission, effectivement, il y a aussi sa guerre. Pour la Kimia Ikota. Mais la mission moro spécialité, non. Ça dit que, dans la prérogative d'un président, il a cette capacité de terminer les conflits entre Rwanda et Nabiso. C'est dans ce sens-là. Parce que tout que dans la mission, on a tout commis hors constitution, on a il faut être franc en ballon. Ou on change la constitution, on change les dates, on change les choses, ou bien on fait autre chose. Je crois que c'est ce qui est important. Pour nous, le prophète, le congolais, on a posé un système où il y a élection et continue qu'aux ala na place qui a été changé la constitution, président moko avant 20 ans, 30 ans. Mais idée na ezani pour na tout qui na élection chaque neti mandat ya président aussi la boye a longwe a chi mutu mususu tout qui na élection mutu mususu abimi et oui mais mboka nyo c'est tamola en élection. Base de décision malo. Base de décision ou bien 5 ans ou bien 10 ans ou bien 7 ans ou bien 4 ans ou bien 3 ans, ça dépend. Qu'on termine cette Congolais balingi ba fonction trop. Balingi sera ça comme président, alingi kaka continue. Alors bon bien, pas traiter dossier on a une fois pour toutes. Pour Kabila fait alinga changer trop beau ça. Alinga changer, c'est pas que ça alinga changer. Alors, les questions Congolais nyonso alingi kaka poussana, sera yeloge sili a poussa. Batia kangopo en fait mutu sera sali 9 ans, 8 ans net États-Unis. Makambo eza soutien na mutu nyonso komi superficiel. Il faut exactement 8 ans et à période mon mutu a fait, il peut donner des hasard nécessaire. Mais 10 ans c'est très bien. Pour mutu aza fait apé ça au hasard nécessaire pour na mboka. Mais bata ebele wana ebebisaka. On peut mettre 2 mandats mais au cas où bato bako senga ok na référendum bato basenga so bato bandimi ke bapousa mutu wana oui mais sans cela c'est pas nécessaire. Très bien. Comprendre, hein? Très bien. Tu comprends très bien bateau balanda biso. Prophète Denis Lessi, mboko na biso to sentir eza bloqué na ba domaine nyonso. Na makambo nyonso. Auto mona vidéo ya mokonzi ya mboka kitaki sur le terrain na marché ya Zando. Aza surpris ya mona marché na silité banzela pe oyo komema ba imboka bana mboka tiba koma na marché na silate makambo ebele eza freiné na mandat ya Fachi. Premier mandat, deuxième mandat tozomona nanu bayimboka bazomona nanu vraiment clarté pour na mboka na biso Kongo na le peli minda te ndenge tokanisa ke loka tozomona mboka Fachi beton Kongo ekoma na courant ya malamu tokomela mai ya kitoko jeune congolais azo musala ya malamu epi tozana banzela ya kitoko pour na recirculer na kati ya mboka na biso babiloko eze belé tisiko tozolela nzala insécurité tisiko eza na mboka na biso na sûr omona ndenge ba braquage comme ça na ville ya Kinshasa on dirait l'état zato on dirait la police les arrêté na mboka wana et le ronizo ça la mboka na biso ça la très très freiné pour na makambo wana ezali ba collaborateur ba gouverneur ba acteur parce que président a visionnaire mais vision pour écopissement il faut ba collaborateur ba comprendre vision ya leader ba kitsango na se pour baba na kosalela ngo na se mais congolais ayoka kapenda vision bien té donc il fait ce qu'il veut ils ont dépendre na gouverneur. C'est le gouverneur qui doit s'occuper de ça. Mais le gouverneur a osala musala, il fallait atala que Ngobila atika qui est na place nini. Il y a comme na place nini. Mais ba konzinisme atala kanani ana simanae ata sale lote. Mutu ana simanae au protéger. C'est ça le problème. A mona mutu ana sima à Zuma retard hier au tchai poids. Or, pour monter au poids, il faut ça les locaux déjà, ils allaient bien. Ils ont de salité, bandela en salité, bakozi ba okokate.
En fait, c'est le gouverneur actuel qui devrait faire ce travail-là. Et à Moutoumoussoute, un gouverneur de la ville. Il fallait abongisa Zando. Est-ce que et là on est aux ans à ce que la couverture na gouverneur. Gouverneur va payer ça et bambongo, bambongo nyonso. Là on est aux ans à ce que pour abongisa ville à Kinshasa. Ministre de la finance a payé ça et mbongo et belé a payé ça et bambongo. Donc et à bangonde. Donc biloko zo ute pa na bangonde ba to freiner biloko wana. Mais presque nyonso bazana bambongo biloko nyonso. Donc gouvernement mbongo et bima pour abongisa ville à Kinshasa, ville à Kinshasa. Oui, ministre de la finance a payé ça mbongo. Na ba ville a payé ça mbongo na gouverneur. Pour ba payé ça ba milliards, azana za ba milliards et biloko pour abongisa mboka. Mais gouverneur ndé faut justifier, à expliquer biso bambongo ya zo asali na nini. Le problème c'est ça. Bon, tant on a soutenu par X ou par X, Mouto a dit que Mouto a soutenu par X, par X. Alors, mon a les moyens que nous tient le bogo exacté. Allez, batikit, c'est quoi baosali. Aux autres dépend de na Mouto na sima ya gouverneur wana. Zomon. Ou ba on a même président ta loba lobby à lobby mais ba ota la nani na sima gouverneur. J'ai des photos. C'est ça le problème. Nani a tchaki le boko. Est-ce que Kisasa o bino boye baraton bondo kokola? Ezaka le même Kisasa o lelo ezali to kolo balelo. Kisasa eza yango moko te, Kisasa commisalité batongi basali babilo mais banzele ezate, babilo ezo évoluer te. C'est ça le problème. Kisasa a propreté. Papa totamola na États-Unis ba France ba mboka nyos. Totala mboka ndenge ezali. Mboka ya propreté. Président zo bunda ye moko. Ako bunda biloko nyonso ye moko asala te. Apesaki mbongo asala. Aya boye, oh non, zela, aye boye, aye, akuti déception. Qu'est-ce qu'il va faire? Longola eme, oh longola ndeni pe koto yo tamtu mutu mowa na sima. Oh non, oh tamtu tata mwasito mama to nando mutu mowa na sima. Ça dérange. C'est ça le problème. Le loso, il faut ça la différence va gouverner la ville à Kinshasa. Oh, on a ébi tozalana André Kimbuta, tozalana Gentili Ngobila, le lot tozalana Daniel Bumba. Différence ni na ba gouverner wana. Nani pena gouvernement ville à Kinshasa sur 100% paix. Bana Mobuta Kenda izara nango tende zala kala mais nani pena ça là quand même na souci à changer ville à Kinshasa. Bon, Ngobila quand même ça là quand même quelque chose. Ngobila mutatongi Zando wana ye. Ye mutabandaki projet retonga Zando. Ye mutata asilisi yango paye ye. O wana ye ozwaka na suka ba ce soir. Mais mutasali yango eza Ngobila. Taba longoli ndeke na des autres zomona wana. Bango nyonso batongi nda mais oyo nde namoni eloko nayebi eloko asali te. Namoni bilan na ye nanu te. Bon, André Kimbuta Salani. André Kimbuta Salani. Ah, nous ye wana bon, na ebite ya bato ona e maramba salate. Je m'excuse. Na maramba salate. Kini propre ngoga mago lelo lobi kini propre ngo. Elo camion ba décharge aucun des places boy. Auto go sala boy, auto kamaluba. Mais réalisation benda boyité. Mais ngobila asala et moi pas. Après, ouais. Par rapport à Kinshasa lelo tochako du potote par rapport à Luanda na roman yo quand même Brazzaville les Kinshasa na propre na habite bino botambola partout Brazzaville les Kinshasa na propre bino botambola partout na roman yo ka bongo donc nzamba sunga je m'excuse nzamba sunga bato bazo diriger mboka na biso ba accompagner vision ya chef de l'État. Le chef de l'État doit être strict par rapport à la ville. Il faut réaliser un mot. Ce qui m'a sali ma il faut pas l'ongolaye. Je m'excuse. Prophète Denis Lessi, le loti siko constamment tamba azana na boloko. Non to sola na olikam. Banate yo on a des aranini par rapport à dossier à Mutamba. Fala iba kangaye azo mérité to ba kondi ba bangaki système de jeu qui dans la politique congolaise. Bon,
à 5 à ceux qui a mené la révolution, mais côté Mbongo, erreur et Salimaki, moi, erreur et Salimaki, c'est ce qui l'a tué, en fait. Mais, dans la logique des choses, Mbongo, allié Mbongo te, mais Mbongo, et Kendaki de Maboko, yaki de Maboko na ye. Mbongo yaki de na caisse na ye, alors Mbongo wana, tant bazongisi yango na l'état, tant bakati likamwa na baloba zongisa Mbongo. Mbongo ezongaki koma eti na banque bapeste ya Mbongo, mais Mbongo mosala ezala osalema te. Après, tant bakati likambo bazongiseli ye Mbongo, aliaki te mais bazongisaki Mbongo wana na banque, mais bakondamnaki ye compte tenu ya derrière esalemaki du fait que Mbongo ekotaki logique amutu nanga nani ministre ya justice pire mutu nanga, mais logiquement justice penza akataki likambo na logique. Alobaki Mbongo ezonga bazongisa Mbongo. Ekobaki o mabele o banani o ekobaki prêt il a détourné Mbongo wana. Komaki pembeni. Mais chance bazongisaki Mbongo. Mais ministre aliaki Mbongo te, mais Mbongo ezalaki. Aliaki yango te, mais Mbongo ezalaki. Bamusu bakima bakenda Canada banini, mais ezali mwa mbulu ezali na kati wana. Ok. Logiquement parlant, Mbongo wana elinga eliama. Po Mbongo ezali na kati ezali na caisse depuis kala. Ok. Apport ya pasteur na politique congolaise, baosala nini, baobakisa nini? Est-ce que bazosunga, bazotala pasi ya petit peuple, ba pasteur congolais, est-ce que bana mawa ya petit peuple que congolais azo souffrir, azana eloko kolia te, azana maya komela te, azana courant ya kovivre te lelo. Apport ya bino ba pasteur na politique congolaise, est-ce que bozo aider peuple to botala ba intérêt privé na bino, boso bandako, boso mituka? Bon, logiquement, dans la vérité, apport et à l'église, mais les pasteurs soutiennent les autorités, c'est tout. Il n'y a pas l'homme sous ça, c'est qu'ils ont. Bah, soutenir l'autorité. Pour dire que l'opposition, passer la voix en opposition, alors, vaut mieux au vendanoyen, au leveloté, que au kende, au côté, au banda vous soutenir biloko ba soutenir raté. Il a bien été. Donc pasteur à cause de l'opposition té. So il n'a comprendre bien. Bon, pasteur ne peut pas être dans l'opposition. Il peut être, oui, il ne peut pas. Les alissous. Non, à cause de l'opposition té. Il faut soutenir l'égalité. Mais si quoi l'égalité en gros, ce qui il faut attendre à quelle légalité il fallait y soutenir. Donc maintenant les problèmes du pasteur il a dit que mon lobby autorité baza ba soutenir autorité c'est tout. Ah ouais. La vérité, il n'y a que ça. L'homme se zate. Que passé, papa boye, boto kende boyete, tout tambola boyete, to kende boyete, mboge senga boye, mo il faut senga boye. Et ça bongot. Papa tala mboge senga boye, to kende boye. Oui. Mais oui, si tous les plans, c'est pas bon. Très bien. Prophète Denis, Nzambazo Laksaoni pour une élection en 2028. Est-ce que Mokonzambo va continuer de la président? Parce que le prophète Ebele va annoncer, na autant ba komo na bangote, va annoncer déjà non président Fachi aza na mandaté, aza la mission au fond, donc tout le monde a mandat, il tout kumba Congo ti tout droit non, ceux balingi ba octroyer avec banana ba octroyer ba changer constitution ba pesa ye mandat mususu pour à continuer parce que kokende gauche doit être oko pesa bako pesa président mandat oui bako ko ajouter oui selon constitution mais selon constitution na biso il y a deux mandats oui. mandat esili mais makambo mission ezate eza question ça la référendum ou bien bakena changement la constitution c'est tout babilo la mission wana eza na kati ya constitution te là wana ya lokuta mais dans la logique le peuple peut dire bon
lokola eza boye tochanger la constitution tobakisa lié mandat moko bien eloko boye mais kokende kobakisa ke ala mission non ça peut pas se faire. Très bien. Merci prophète de la nation pour la précision nyonso ozopesa biso. Olandi lo na lobby nalandi makamute ki aza na mission avanda wana 20 à 30 te bapesa mission ezali ke yende président ya Congo akokani babeta na mitu yena Kagame balingi nde yende a continuer kosala musala par rapport na Kagame. Alors bapesa ye mandat wana na constitution bakosala ngo na monoko te eza mission te po eza reconnu par eloko moko te. Il faut basala eloko clairement va changer constitution va le baboto bakisi lié. C'est comme ça que bakende gauche droite wana pe ba oko ça fait président et a bien été. Très bien. Il faut oui. Point de vue na eza nini komona bakangi ba généraux mingi o bazala na tout autour ya Joseph Kabila le lo ba oleka na tribunal bazo sambisa bango ozo analyser sur cette histoire. Bon, il y a eu beaucoup de la logique est que traite les gars mingi na gouvernement na biso. Okay. Ça dit que mutao sala koto a travailler pe koto azo benda koto pe azo travailler. Alors tango sangisaki généraux soldats elle va changer wana ko ça fait infiltrer na kati infiltrer wana kota nde omoni résultat oyo omoni lelo. Donc plus que biloko wana ezosalema plus que n'importe quel azokota plus eve confiance ezokota et pourtant bato wana barode bazobebisa boka bazokotrahir et moi bavérifie te bayokovérifie na dernière minute na baoyo ya lokuta na baoyo ya solo bakoti lokuta mpe profite mais beaucoup baza binosa ebele bazali bato mpenza bakangi bango ke bazosala traîtrise ya mboka bazali mais ebele bakomokanga bango par traîtrise moninga afundi moninga par jalousie moninga afundi moninga nde ekendi wana. Alors moyen vérification mpenza total ezala te ekomi gauche nde omoni makambo tokomi nango mais eza bien te mpo emema biso mosika te. Très bien. Bon, lelo moko ya bana yo Rebo Chulu tomonaki pe na tribunal azo samba po na art oyo ya pozaki na mwana mboka moko ya congolais banyataki ye fimbu soi-disant Rebo bungisaki saki na ye qualifiaki ye lokola ye moto ya ibiango preuve valable pe tomoni te ndeko wana pesa ozwa saki azokima nango mais pointaki sur doigt sur mwana mboka congolais wana na yebi komona te mais lelo na tribunal ozo bakisa nini mpona. Bon, eloko na koloba congolais akoma na badroit moko boye amikomisa moto okomi kaka mpo oza star olingi okoma te oza star vana na kistar na yo respecte omoni kozwa moto ayibi tuna ekestion mema ye na la police kende na la police tala moto ayibi nga bakotuna ye bakestion selon bango soki mpe azongisi te polisi ayebi kosala mosala na ye mais kokia ke basoda baya oviva na motu moko boye ono bezwa basoda bokende bobeta motu wana aloba biloko wana efo esila na Congo toboya yango ozomona owa mwasi kitoko owa musicienne okende kotelema na batribunal militaire okoriske 20 ans babeti yo parce que soda omona ona exige mais okomona ba 20 ans akepe babeti Rebo à cause de 20 ans de prison mais biloko wana biloko bakosite wana bakobete 20 ans balobaki batangaki yango lelo batangaki ke mama oza wana okozwa 20 ans mais que osalaki to osalaki yango te ocomprendre donc ezali bainfraction moko ya makasi na armée kobeta motu sans koyebake motu asali boye kozwa soda atangamaki mpo yo akengela yo mais soda te soda ya armée te yo bapolisier bakengela ye ata bapolisier bakengele so bayibi ye bango bana droit kobeta bato te selon loi il faut bavérifie sikoyo soki babeti motu wana
asepeli te amimoni mpenza na kati ya pasi aosepela te aofunda ntango afundi yango omoni makambo ndenge ekomi donc eza vraiment serie te me nayebi kere bwakosala biloko wana te me soki asali yango asala tu bavoka basunga ye. Ok, donc ezoleka ezokende malembe na l'état azosambisa bango malembe prophète de la nation a Denis Lessi ndeko na yo congolais mwana mboka Fally Ipupa auté kobeta double star de France retourné na Congo esalamaki mikolo eti koleka et puis présidence et confirmé couronne soki bazo couronner na présidence ba journal ebimi déjà kala mingi a dans quelques jours à mwana mboka Fally Ipupa ozala face ya président de la République pour bapesa ye ba droit na nyonso o mokonza mboka alakaki ye ozo analyser ici cette histoire. Bon, eza ba fait normal asali quand même beaucoup d'efforts mais asali des double stade mais na éviter zo ba pesi yango pona double stade to ba pesi yango banda kala azali nango banda kala par rapport na ndenge évoluer na ndenge asali. Bon, je ne sais pas, mais président de la République Moutana droit, il y a aussi un bilot, mais il faut battre là, après essayer nani médaille d'or, et puis après essayer nani passeport rouge normalement. Tes passeports va essayer après essayer médaille d'or, va essayer nani comment on est nani nani eloko moko ya makasi kala na era Mobutu so bapesi yango bato bakota lopango te baokango pamba te bapesi ye nani médaille wana nani de titre wana mais eza mibale moko eza mpona ba héros national oyo ba Lumumba wana mais mosusu oyo wana Léopard, médaille à Léopard. Donc, eza titre mon makasi. Eleki a Koffi Olomide? Eleki. Ah bon? Oui. Donc, musicien mon na zo ngote. Donc, ezali ordre national de Léopard. Les gens médaille mo ya suka quoi, ya Congo. Ah, oh bapesi Fally. Oui. Bapesi médaille ya or. Wana pe Koffi azali nango aza nango mais oyo bapesi wana moto moko azwango nano na Kongo te. Oyo ipare kende eza wana soda okoya okanga ye te na kati ya lopango na ye. Wana nano bapesa. Il faut président apesa ordre po boya okanga ye. Ordre national de Léopard. Wana bapesa yango n'importe qui te. Eza biloko Mobutu azali opesa yango kala bato na ye okota na ndako na ye te. So okoti bakangi yo. Okay. Donc yango nde bapesi Fally mais musicien moko ya Congo nano bapesa yango te. Ah bon, banda Congo ezala Congo te bapesa yango musicien balwambo bazala nango te na période Mobutu. Ordre national de Léopard bapesa te. Balwambo mpe bazwa yango te. Balwambo bazwa te. Balwambo bazwa te bazwa te. Ah bon? Bon bapesi yango et puis bapesi médaille d'or oyo bapesa ba Koffi anango. Wana pe anango. Donc Fally abapesi nde passeport rouge wana o ba Koffi ba nango. Wana bapesi ba Gims ba nango ya pesi yango. Wana bapesi te. Wana te ambassadeur bapesi te. Bapesi ga oyo wana bapesi wana mo. Est-ce que zo mérité yango? Est-ce que sinon yo oumeli na Congo prophète est-ce que Fally zo mérité bapesa ye ba honneur na ba loge wana tout bapesi? Bon. nayebi na cadre nini bapesa yango te mais ndenge président apesi ye bo apesi déjà asi bapesi basali de ordonnance toa eloko oloba te. Fally c'est un grand musicien qui a fait beaucoup de choses mais nayebi te pourquoi bapesi ye yango président na moto ayebi oyo ntina ye apesi ye yango mais dans la logique eya médaille moko amaka eza nani distinction moko ya makasi oyo bapesi ye wana eza makasi donc eza n'importe qui te do bapesi yango donc bon peut-être président atali bon
il a beaucoup honoré le pays, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, il est au côté à la logique, voilà. Bon, bisous, moi, est au côté à terre, moi, est au discuter, le président, ça, lobby, a décidé. Bah, si va signer déjà, et tu vas décorer, je crois que c'est ce qui est important. Est-ce que faire et pas au mériter un jour, va passer un bon, par rapport à la œuvre, bon, par contre, ça y est, ce qui est un jour à rejoindre, il n'y a pas de problème. Bon, pour le Stade de France, commentaire, les amis. Il a fallu 2 jours dans le Stade de France pour la première fois. Il a fait un bon travail. Batoubaye, Batoubabini, Batoubasepel, Batoubabini, et Silinamo a fait un grand travail. Il a fait le nom du Congo est entré. À Sali Makambo, to féliciter. Moi, personnellement, on a félicité. A Bengakie, na Epsakie. Bon, c'est ce qui a été fait. Bon, moi, je crois que c'est la pluie, que c'est quelque chose de... Il y a que... Oh, ça 3 jours. Ayana Kamura. Ça lui fait 3 jours. On se super, mais Fali, le col congolais, il a fait quand même quelque chose de très important. C'est ce qui est important pour Nabiso. Il a fait, il y a eu beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains qui étaient présents. Bon, il y a au moins Mindele Belé. Bon, mais il est Hazard Congolais. Il vit au Congo, bien qu'Hazard résident en France, mais à vivre en Congo. Azib africain est belé. Noir est belé, parce que la musique est. C'est déjà un pas. Félicitations. Et Mathieu m'a foutate. Mais ça y est toujours tremplin à Kosala Souko Legao et à Saliwa. Donc moi, je crois que Azana humilité a travaillé toujours, à que des libosons d'un message nango. C'est ce qui est important. Moi, je crois que Lelo na volo banaye yangwana mingi yangwana. Bon, naba chanteur religieux, mais chanteur Nini Kobeta 2 Stars de France Lelo, sinon yoni ngosomone la vitesse la musique chrétienne des okindeli. Na France. Te Congo. Ba Mike Kalamba, ba Moïse Mbie. Na France. Abeta na Stars de France 2 jours. Ba Moïse Matuta, ba frère Patrice. Ba Kogate. Ata moko te lelo kokomisa bana na Nzambe 2 jours wana. Moïse Mbie peut faire mais na Congo awate. Donc na to fandi boy et na chrétien mo to ko sangsa ba chrétien 2 jours na Stade de France. C'est solo prophète. C'est grave hein. C'est grave. Et Congo Salema mais avec une grande préparation. C'est grave hein. C'est que le lot to ba ke to zongi si mama kasi ba chrétien. Église ya kala. Ndenge to za ozo église. Dans l'église est comme il est l'eau, comme trop divisé. Ouais. Musique au Gobet à la mais l'église est trop divisé. Doit confiance, doit qui si, mais au moins, musique au Gobet à Mango, va s'épeler. C'est ça les problèmes. Mais tu zongi si ma kasi ya ba chrétien. Ba chrétien ba zongi si. Jalousie. Oui. Mutema mabe, ba critique, ba berger, ba kisi, ba mauvais comportement. Et ça dit que moyen to que les liboso ezate. Ouais. Ouais. Donc l'autre tout ça ba musicien minenité na ouais, c'est grave hein, c'est grave. Et bazate. Au moins ba Moïse ba Mike abeta na Zénith wana mais atonisate hein. Mais abeta tu as vu aux arrêts. Oui. Moïse va robeta ba Grand Paris ba nini banani mais kobeta Stade de France ba ko raté. Ouais. Et la vérité va ko raté. Parce que niveau ya level ya Nzambe, il faut tout travailler trop. Il faut travailler trop. Prophète de la nation Denis Lessi. Ndeko na ope we ranson azo bandela mololo. Nze mwa mololo. Nze mwa ya mololo si je me trompe pas mololo lisolo ya bete ya wenge jibe pena sa yeba. Non, et ça là mo makelele nango ngena yo kapo de. Lisolo ya wenge ninge bandaka, lisolo ya lisaponge. Bokali sapo ya wenge muzika. On a jiba yemba ko déjà mais wera lobi pa bandela ngo. Yo zo analyser nini? Lisolo ya jiba beta.
Bon, eza kaka histoire aussi beta eza histoire na bango basala bato bakenda deja bango babeti na bango na ndenge oyo ya bango nde basalelaki mais na logique ya wenge ndenge ebanda eza bongo te eza mpenza bongo te zibe akoma président bakoma osolola mais na logique ya wenge ndenge ebanda ezali bongo te. Ah, est-ce que vous avez une vraie vection? Il y a des biens qui sont là. Vection ya sika wana. Vection ya kala, oh, tu es habité. Mais boanga, ah ouais. Abandela bango, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu comprends bien. Prophète de la nation, tu l'as dit, tu l'as mouki, tu moni, prophète, il y a pasteur, il y a bostra. Pasteur, il y a bostra, B50D. Azo te anakati église. Amoni ngai naza mwana ya bima, biso tokoli na bima, tokoli na ba prophétie. Nga je me rappelle bien ba tango na komi mukolo na koli tokenda contrôle jour musuna mama ya biso prophète atunanga est-ce que ozana posa lokolo koli déjà toko saliso contrôle te mama na azala wana loba ezala na volonté na yo qui est mama na azala wana makabo to yebisa yo. Donc il y a des wana e domaine na yo kutu menga na wapsala ka témoignage ya bima ndenge leka na bima soki okoli okoma na droit que soit bima na batunanga. Ah OK. Bakonde babima wana. Ah ouais, en fait Condé. Donc isanga soki olingi mama abino azala te donc abima na isa bango na posa mama yo kama solo boko betelanga te na makambo bozo bisanga ya spirituel isa mama na biso bima libanda isanga makambo isanga mama na nganda tunanga libanda balobi na onini sur toi après na lingi ko expliquer on na lingi na expliquer mais comme na prophète ya Bostra azo ibisa na mama mo na kati église na ye devant batu devant ba caméra que mama ozandoki yona mona na boza bandoki kindoki ba na sur mona vidéo circuler qui soit analyser sur ça bino ba prophète bo wala ba docteur ko dénoncer mutu na misu ya bato zandoki boyebi biso na communauté boyebi biso ba congolais nde to bangaka bandoki mama wana na ndimi susu te ba frère wana ba kopesa so mbote na nzela bato ba koma ko banga ye bato ba ko banga même ko lia na ye au pasteur prophète a dénoncé que zandoki yo analyser sur cette histoire. Bon, la déontologie, okoki kopesa mutu ke yo andoki na miso ya bato te po eza image na ye. À niveau ya prophétisme, il y a beaucoup d'erreurs dans l'église à Congo. Trop d'erreurs. Yango zomona bato ebele badécouragea bato ebele bakenda. On a eu suffisamment passe pour tout ça à la Stade de France. Ah ouais. Parce que il y a trop de déconnage. Oui, c'est mon tour qui n'a mon qui a bien été. Il y a biloko oyo. Bon, cela n'a mouton en privé. Na bureau oyebisie que na moni boye boye. Et lui aussi doit parler. Et puis, autant à quelle manière il y a les problèmes. Maintenant, il soit pas tout. Il y a des choses qu'on peut dire devant les gens, il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les gens. Parce que devant Moutou, réputation à Moutou, bon. Et KI. Alors, côté en tout cas, ma prophète congolais, ma prophète est belé dans les na côté wana. Ba sali mabe ya bien te prophète prophète pe mingi balandi idéologie na ouais balandi le colona yo parce que yo non en fait yo au prophétisa mingi devant caméra mais na là ça bilo ba ça la te OK bango yo andoki yo non moi je fais pas ça nga soko andoki na obenga yo na bureau na oyebisa na oyebisa en plein air te pourquoi et l'ora soni zelo amabe o sola na ina bureau o yebisa etala na omona boye mais okolo ba en plein air boye te sorcellerie papa eza dimension mususu bato ebele balandanga na ndenge mabe bakopia na ndenge mabe bakopia denilesi mabe nga na koya na TV mamo yo za ndoki bona bon non c'est pas faire ça
Il ne peut pas. Moutouana, on peut donner regard, on peut de crédibilité. Ça va bien, t'es? À la possibilité de porter prophète plainte quand même. À Koki. À Koki, mais ce gars a tout mal à l'aise à cause de porter plainte. Parce que c'est le monde invisible. Ceux qui ont vu prouver là, au prouver ni. Au Kangamat. Au Kangama, au prouver ni. Il y a un domaine, moi, il faut faire attention avec ça. Et là, le domaine, moi, il faut faire j'étais. Quand ils sont au Képe, il faut faire bolo. Là, domaine abstrait, au Roba, au Loba, au bon moteur. Faut dans l'attaque, na ba tiki ndenge au lobelo wana et en privé. Et ko be ko yinde la yo pe na bureau pe en privé wana pe yindi ici yo pe et baby pe. Ah. Ba tu ba o sakana na ma bele to lo ba. Yo moni pe trop na musala hein. Ah, papa. Musala o beta ba film pe OK. O beta mi muse kwa penda wa beti yo pendo yo ki makambo leli. On veut comprendre Mickey. Mickey Moussala Nzab, il faut être prudent. Boss, c'est un homme de Dieu, bon. Mais il faut avoir l'attention, entourage, n'a pas trop besoin d'entourer. Parce que, au moins, il y a qu'à aider la rabende, il y a qu'à aider. Ok. Na berere wana, nde mutini ya kape wana. Ok. Bah, on veut porter au plainte, bakangi aussi, l'église de Koufi. C'est pas bien. Ils n'ont pas besoin de ça, mais à ce moment. Avant de sa boulot, à celui-là, va pasteur, va prophète, va neni na ko orienter makamu. Basi basali musala munene. Bazu ba be preuve belé, basa la sage en minute. Et sunga bango. Et ça bango bien. Très bien. Bon. L'isolo ya Mama Blanche, que son âme repose en paix. Tant on a tiré qui biso, on a parmi bateau, bah qui connaît ce biso qui est Mama Blanche. Aïndo sala BBL. Et l'autre boumi deuxième BBL. Bah tu belé bandimi la kiote, bah tu belé bah mona kioka pasteur prophète de l'Ilesi. Ayara na ba histoire à lui ba rokanga yo na si écoute depuis là comme ba problème il paraît comment qui rechercher pour ba kanga. Ba buga ndawa Mama Rose ba buga nga ba yibanga ba caméra. Oui. Ah ouais. Ba buga ndako. Oui, Mama Rose ba buga ndako. Ah ouais. Oui, puis nga na kenda États-Unis 2 mois. Ah, pour le soleil, Mama Blanche. Oui. Mama Rose, Dinan. Grand sœur, Manga. Ah ouais. Bakansi na zage pa na ye, ba soda ba kekuna, ba buki ndako, ba buki ba biloke belé. Ah non. Lisolo wana ndeko na biso Israël Mutombo ayena ba preuve tangible na lisolo ya Mama Blanche ala approuvé biso maloba oyo lobaki ozaki na raison. Lelo oyo comment expliquer moi si ya pasteur akindi ko sala taille ba sala ba bibiel ba tozo ko digérer ngote. Yo mona ki ngobia mona ki on a prophétie to parce que de lendemain on do sala la émission. Mona on a prophétie to sala ba fuite. En fait, na réalité ya biloko e ça de magaté. Na ndenge église et ça de magaté. Mais maintenant montant la conception na ye nde yango nde omoni esalemi ndenge wana. Ngana esa ye bango vérité. Moi j'avais dit la vérité que c'était ça. Et batu bako supporter yango te po ngana loba vérité. Na esa ye bango ya ça ya esa. Nde yango ebenda ye bango makambo. Mais au moins lelo malgré Israël a lobby mais a lobby nyonso te. Mais en beleka moi c'est amutu. Asalaki bibiel esali oyo moni makambo esali minde on a kufi na ndenge moni to père de frère na biso. Effectivement, il est mort à cause de ces choses. Donc, il est temps maintenant que ma famille va coûter na passer ma selo ba yokanaki. Bon, ba yokana bien, ba solo bien, ba suki sa ba mwana na kimia po et ba zongi Israël ça zongi le biloko na parce que et kota ina mitu ya batu. Et si la quitté, qui les ont continué là. Ba mususu ba continuer mais la vérité est qu'à Koufaki la Bible, et ce qu'il a fait, c'est ce qui a amené la femme. Alors, ce qui est vrai, c'est ce qui est arrivé là. Alors maintenant,
passer pesa bali mwasi mususu bon tosengaka nzambe asala oyo akosala asala ngolu bon va continuer bon moi je crois que c'est ce qui est important mais passer on a beaucoup de choses beaucoup à dire au peuple. Nous avons beaucoup de choses à demander pardon au peuple, à demander au gouvernement, à demander à beaucoup de gens. Ma pasteur. Oui. Ce sont des gens qui ont fait trop de choses. Ah ouais. Na pays wana. Na Congo. Basali makambo ya makasi. Ma pasteur. Oui. Donc on doit être sincère à dire des choses vraies. Parce que au Keneboy, nzamba osukisa biso rien chose. Ah, osukisa. Parce que au Keneboy c'est ça au komate. Quand même belé omoni wana makambo belé dans l'église na Congo wana. Makambo belé. Nano yokite makambo ya danger dans l'église wana. Na lingana meka koloba boya. Surtout ngana mona passe. Donc biso banda ku église ebominde makambo ebele. Oh. Koleka ku ndako ya nganga. Église wana eza ba secret na kati église ondi matin. Liwa eza na kati wana makambo mabe eza na kati makambo bien peza mais en tout cas nzambe asunga église à Congo totelema nazo répéter nazongeli constitution bato balingi président a changé bozala na courage ya koloba président to changer constitution to changer bane pour permettre aux occasions de reposer candidature lisusu. Ça peut marcher. Il faut battre à la fin, battre le kuta. Non, Dieu va dire, non, va passer à le kuta trop. Il faut dire, il faut que le président a changé la constitution dans le sens qu'il a changé l'année. Pour mission, il faut année, non? Ouais. Il faut année, bon, 5 à 3 mandats. Bon dimake mandat comme misato au lieu de dire que mission non balo la vérité congolais azana e amuta yokaka ce que expliquer likama yoka au lieu ba kene lokuta nzambe so alobi likamo te nzambe alobi te nzambe adépendaka pe na biso pe ngana yebisaka tipa na ya nani ya mboko nini nanga na bi okoma kini te na bisa est clair na bi okoma te l'église devant peuple na loba na bi obunda okoma te akomi te qu'il est là akoma te donc il faut dire la vérité aux gens. Le président doit savoir que on doit changer la constitution parce que il faut baper ses mandats mususu baper ses mandats oui wana eza bien wana ya clair soki baboyi mais changer mandat ekoma mibale to misato nde bangolais basalaka yo bana na ngola te oui omona te basalasala bambula ebele changer constitution c'est ça congolais alingi pouvoir atika te il faut bapesa bango 2-3 mandats ekoki bosala effort wana olia oyebisa président que mission za nango non il a la mission mais il doit avoir le mandat constitutionnel c'est ça le problème pour sauter aussi baté oboni makambo basala kabila yango wana bakendaka makambo kabila ti français ayebisi président kabila makambo ya kochange oza te omema biso liwa nde omoni makambo omonaki esalemaki wana. Mais est-ce que Congolais est-ce que vous d'accord il y a changement de constitution c'est ça aussi il faut savoir hein? Non Congolais ce que expliquer bien comprendre constitution wana yo kasi constitution wana tokende na vérité peuple osani hein la lobby talaka bien peuple osala nini eza lelo au moins ezoleka na likolo na parlement babiloko ezoleka na bakonzi bilo wana population osali bakokende na référendum baovote eza biloko ya mokili eza nango biloko moko ya nani te baexplike peuple congolais que nous voulons octroyer au président
lokola asala 1+4 nani na Kabila transition maladie yaki babilo asala mandat moko te bapese mandat esili ba expliquer so baboyi où est le problème so bandimi parce que ko forcer et simbate Congolais alinga forcing te Congolais so forcer à osala mabe Congolais aza peuple louable yebisa likambo na kimia salela likambo na kimia et puis ok fayulu bamona kimokolo ye soki babakiseli ye mandat basuki ya pembe wana ye osila bango mitu donc il faut président aye alongwa alors batala opposant te batala nani te baexpliquer population réellement que président il faut changer mandat pour asala face na peuple ceux qui bandimi d'accord ceux bandimi te bon on reste et puis on reste très bien c'est comme ça. Bon, on a des likanisi na yo bakonzi batala biso ebele na asire komeli bango. Bon. Nalobi ya papa. Papa likambo ezalaka constitution ebandi lelo te ebandi na Kabila. Babandi nango babilo mosusu esenga changement. Basala ngo kambala moko mamango esila mais bazala sincère, c'est tout. OK. C'est tout. Bazala sincère na makambo ba osala na constitution. Puis ba expliquer ba limoka makambo. Voilà. C'est très important. Voilà, c'est tout. Congolais a la sincérité. C'est ok la sincérité, d'accord. Bon, interview à Koul Matope, à Boy Kobenga, Mamassi, Sindu le cœur, moi si à Kofi Olomide, Sindu le cœur. Azo préféré benga e Kandi. Et là, on irait déranger, Kouloutou Kofi Olomide, to, pour n'avoir Artswana, n'habite bino à prophète, vous avez un langage, n'habite pas utiliser. Non, Koul Matope, ye pona ye, ayebi fi wana abengi Kandi. Donc, nenga bala obenga ye. Et l'activité ka boy obenge mama cité. Il a préféré bengi Kandi, bataille na logique à confiter. Pour y avoir mais Kofi a ses pénis dans le comportement, on a été à pasteur hypocrite, on a hypocrisie quand même. Non, ye pona ye Kandi. Ma mariage wana ndenge ye pona ye azamu tabilo wana te amuta sango malamu. Il faut comprendre ici à outiti. Ah. Mais Moutou Bali, a commis Madame Kofi Olomide. Au Kobega Kandi quand même histoire à moi c'est changera. Mais comment on est Kandi? Comment on est Kandi? Mais à comment Kandi Olomide quand même. Kandi Olomide oui. Pourquoi y a boy Kobenga Kandi Olomide? To Sindi Olomide. To Sindi hein? A libre confiance silicate. A libre robo ya ye mais. Confiance silika papa atika osilika. Andi mara Kandi. Yega mutobenge Kandi. Biso tout obenga mamasi. Ezaka ye passer mutobenge Kandi. Pour mutu na musicien na yakala. Mais est-ce qu'il y a une différence? Il y a Sindu le cœur et il y a Siko Mamassi. Na Kandi. Aouti na l'église, azogaye na mukili. C'est ça. Aouti na église na mukili. Mais place nini on zaba pa moli mingi. Place nini on zaba pa moli. Kopa molane. Kopa mola rasiti. Yo bi aouti na église aye na mukili. Mamassi, Sindu le cœur. Place nini siko on zamba ya bénir. Bon, ngana oye bate parce que Aouti na mokili aye na nzambe. Aouti mokili aye aouti na nzambe aye na mokili. Donc pas Kofi et pas Kofi dans la mokili. Mokili go et pas Koul Matope pas nzambe. Bon yo kanisi Koul Matope mabena ya moni wapi. Mutaza oye nzambe bien akomi na mokili. C'est ça le problème. Mais mokili za nini? Expliquez biso parce que boloba ngo trop mokili nzambe. Mokili c'est-à-dire que au côté na kati ya mabe. Ah. En fait. Mais tozali. Mabe. Amuta sango malamu. Et l'église na ye, religion na ye. Donc akoki ko changer te. Ngamuta na yebi religion tel. Ye na ndenge na yebi ye akoki jamais kondima. Muta uta na makambo chrétienne azonga koma païen. Ponenga zana moni akomi païen. Donc Silina zana sambela asute. Asambela asun zabeta balala. Pona ye amonika komi païen. Ah pona ye, pona yote. Oui. Non, ngana asile noé.
ngana différent. Ok. Yé a pona yé a commis païenne penda. Ah ouais. Pona yé la bénédiction, yozobe la bénédiction, on est en malédiction. Ok. Vous comprenez? Amona amu pagano akufi akeko kufa. Awuti l'église ake na mokili akeko kufa. Pona yé za bongo. Alors a lingi na yé kokota ba biloko wana te. Mais logiquement il y a différent philosophie par rapport à yé. Homonia, cool matopi a différent. Donc, tout ce qui est bon, a la logique na yé. Kofia la na été, Kofia qui peut m'amener, n'inga bali mwasi na ya sala ya usala. Donc, biso benga yé mamasi, il y a problème te. Mais cool matopi tia au kufa ressentir combo te au benga kandi. Ah, c'est ça logique na yé en fait. Logique na yé za bongo. Pour naïe un païen, un chrétien qui devient païen. Non, avant changer comme modèle. Donc, à mon année, à Kofi, n'est-ce pas Keliwa. Mais na remarquable le gomogo, n'est bolbenga la mokili, nane bolbenga la pa ya nzambe. Soki muta oti na mokili, aye pa na bino ba pasteur, aye pa na bino ba chrétien, pa na bino ba sœur na ba frère en Christ, ba chantre, boyambaka ye na motema moko ti. Mais mutu soka oti et pas ya nzambe ne bolobi auti ki chanteur ou chanteuse ya nzambe aye ko kota na mama mokili bayambaka na maboko moko bato mokili bayambaka ba opesi ba cadeau bazo soutenir ye financièrement parlant bazo aider ba projet na parce que na loyibo wepo ani ti lelo ser mg 30 na mona na onte boyamba maboko ya kofungwama na mokili na bino ya ba pasteur na moni su nani Carlito, c'est pasteur. Carlito, azalaki bien l'église na ye. Namoni Carlito, no boyamba e bien te. Boyamba eleni, to boyamba eleni. Ba projet, ba album, bo niriye, boyamba e malamu, no namona te boyamba e bien. Bayamba ye mais eza ndenge mona mokili te. Parce que oko zala star munene na mokili. Mais côté o ba ondima o te. Vous comprenez? Na nzambe il faut bandela à zéro. Do ba mona yo neti ozali star à mokili, oye. Do il faut zonga na point zéro. Ok. Tu vois? Ba mona neti wa mo pagano ye. Alors yo mo pagano ye, faut bandela à zéro. Alors ça crée des problèmes au niveau de bateau baoya wana. Okay. Ça décourage. Et moi zongi na et moi ozonga na mokili. Ah ouais. Vous comprenez? Il faut dans la conception de ba biso boy mais bateau normal wana muta wa musicien mokili bongo li motema bon a. Donc ba pasteur mingi ba banga su muto te mokili ko approcher ye ko zala na ye. Oui, banga ba éviter a bongwana ba éviter pour ba bébé ba bongwana te. Ah ba tu mingi ba bongwana te. Rien. OK. A wutinega kuna yeka. Yomona ba de baba, omona ba nani oya lemba wa kufa. Dakumuda. Dakumuda sofra nelo wana. Abiya bongwana kati? Non ba ebele ba da omona ya bongwana te. Ah ouais. Ah mais yo asala même ba témoignage n'habite ko bongo les arandé nini. Asala même ba témoignage aloba nyoso we mabe bana ko sala. Aloba même na ba émission. Bon, Babylone, il faut beaucoup de réflexion. Obi olé ba danseuse. Mais au sengi bango ba pardon te. Est-ce que dans la famille na bango est-ce que no senga ba pardon. Bilo il faut faire attention avec ça. Ba domaine ya mokili est différent. Il faut être différent. Au moni mutauti pa nzamba yembi aye et pas ya aye mama akomi mama si. Donc pour la musicien moi non tipo a pengui a kufi. Abo benga na kombo ya komo na ye ya lelote. Awana ta favoriser ye. Parce que a wuti ba nzambe a koti na mokili. C'est ça le problème. Pour la confiance au monde neti a saboté été et la façon na ya moneli makam. Façon na ye église na ye ndenga sambila ke sengi bongo. Donc il faut comprendre que bateau yo ba mutu na ngate. Donc
ye philosophie na ye muta pengwi. Ok. O comprendre? Auti na nzambe aye na mukili. Apengwi. Aobenga ye kombo ya komi na mukili te. Amatebi baba ta sango malamu. Baba tu mora logique. Donc ba niveau mo na ba comprendre te aobenga kandi. Ok. Voilà le bien. Bon, tant que le côté, merci. Tant que message va circuler à pasteur prophète Denis Lessa Koufi na si on comme on analyser ni ba ocho ba page Koufi on analyser ni ba pele on ko tane ni bon na comprendre Congo ce qui motalimwe à l'hôpital na TV à l'hôpital lelo na ndimi ko lobe pa na yo parce que amutu nanga na leki émission mo côté a pas yo Oda mutu nanga habité na loba quand même. Donc en fait, na vandi nanga na tiki ko loba ba tu ba moninga na États-Unis et pas ya Rit. Donc ça dit que batu na lina loba te na loba na moment opportun mais loko la sina lobi pas na yo déjà c'est bon. Ba au monde nanga déjà na loba. OK. Pas na yo oui. Na roya na ça l'émission. Donc en fait, problème batu ba za loba de les a couper pour nani. Au délai j'ai sali paralysé, au délai j'ai na infirme, au délai j'ai donc baloba trop ngana bela na kino fait na bela mutu et salinga passe na théâtre jurant na longue na tongo na ke hôpital na sali une semaine ça na longue na hôpital ndé na epoto na bela ki mais ndenge bango bazoloba te na bela ndenge wana te mais bango balobi mabe mais oui Congo ndenge bakisaka te Congo aza na histoire na bango so babeteli yo bondimaki mutu akufi batenga iya ntango na ye na hôpital batie iya batenga na mbete hôpital ocomprendre donc nde yo moninga ezomona mutu moko so nde non naza nanga mais problème ezali ya bato balingi Denis akufi Denis abeli Denis asali balingaki nasala ata 2 mois naluba te na banda olobaka te soki eloko oloba eza te okoloba te naye na eloko oloba te na oloba nini moni yo ye na likambo ya koloba nalobi so oza likambo te na oloba nini mais nalobi c'est ça dans le sens mais bapele nini pena oyo santaki bapele ya bolingo ya considération ya amour bamusicien nini babengaki yo bapoliticien nini bapaster nini bamusicien babenga bapayen mpe babenga bato banda baki na pasi na nga bazali oyo babenga ndeti banani oui nga nabenga à part ngai ndeti nani obenganga bato ebele babenganga yo benganga ozali na susi na nga makasi tout ça na bamusicien nini abengaka babengaka yo mpona oyeba état de santé c'est important aussi fali abengaka fali abengaka ok oui fali abenga ti ava abeta concert abenganga ti azokende kini abenganga c'est bien abenga tinda bato kutu batie epa na nga donc babenga bapoliticien par exemple bazali baministre ebele babenganga ti lelo baobenganga bamosusu balongwa me babengaka nga kaka mpona oyeba état de santé non nde nini boni makambo ezokende ndeni siko par exemple lelo prophète Denis Lessa otiki biso okufi par exemple église eyotika na maboko nani arche de Noé etika na bao baotika yango etika na famille pa mwasi pa mwana bien pa bato oyo bauti na bango bakosorganize nga na moto amaka biloko wana te oprépara yango te oprépara bato te baremplace un jour ngai église etikala na église c'est bien voilà nga na moto aba biloko wana te bato mosusu bakoma okanisa mosusu oprépara mwana nde bapaster ebele baprépara bana bango batika na bahéritage ya baéglise na bango te baotravaille bango nyonso baobunda bango nyonso batie motu moko akambi bango lifuti ya paster ezalaka nini na nde nini non mosala bosala ya nzambe bon nga nafutaka mais paster akolia mpe na badime baofrande banini wana tokangisaka tofuti bango ouais en fait
yo ana droit ya liambonga mabonza wape na droit futa bato basali na mbonga mabonza mais ça ya biso nyonso eza ya nzambe te nzambe mbongo topesaka nzambe en fait topesaka nzambe mais nzambe azongisa biso mbongo wana donc bino bokoma na droit nango mais pourquoi bolobaka botia mbongo mabonza ya nzambe mbongo ya nzambe bolobaka mbongo ya paster kaka non na nombre on donne à Dieu alobi biso tozali à temple azongisi biso yango tosali misala église tosali oyo tokosala les restes eza ya biso bon les restes eza ya bino comment expliquer lelo na Congo bapaster congolais baprophète congolais boza na mbongo ya danger na biku bafortune na bino bana bango na mbongo te kolanda babimasi tomonaka barolls tomona babituka ya cher bandako ya cher baeglise ya cher yo nayebisa yo babiloko omona wana bahomme d'affaires baosala baaffaire na bango na basi tanto baosala baaffaire na bakonzi nde basomi biloko wana mais l'église boye eloko ya te mais lelo comment expliquer pasteur congolais moko te ou prophète congolais moko te abimisi mbongo nasali ata hôpital et traité bato fele na mbongo ya église pasteur congolais moko te asala ata université to école ya monene na Congo mbongo nyonso ekendaka na bamituka bandako kosoma bandako privé eza mpona baraison nini bano bapaster ebele baosala babusiness na bango pembeni baosala na bango eya nzambe te non oyokinga eya nzambe te église mo na Congo te kosomisa paster voiture na oyebisa yo ozanga na moto ya kati mabonzo ekotaka na baeglise oza sur baenveloppe batingo badimi tout ça rien ebele omona baotambola bakare wana ya bakare na bango bazwa na basi bazwa na baministre bazwa na bapdg bazwa na bato ya bango bayebani na bango ndeni paster azwa motuka pa mwasi paster azwa motuka pa mwasi ndenge na chini ye azalaki jigolo akomaka mona ete nzambe bona kosi baza ebele na kini wana te paster ashinaka basi oyo ebi yango te te naoki yango asiko mpana mbali boso donc paster okopela ba 3 basi 4 basi 5 basi alors bazali boto ya lokuta bazako baozwaka nde bamusicien bazwaka bepa ya basi ndenge moko na bango ouais oui ndenge moko naokoso te je dis la vérité moi je dis la vérité yango bazobala te yango oti sikoyo bala bango bazoboya kobala parce que bana ba 5 basi bana 8 basi wana bazoyede bango oui droit ba musicien kaka donc ba vivre droit ba musicien on a plusieurs femmes plusieurs copines en fait voilà bazali ebele akotango ata 9 bazali ata ba 10 pasteurs après po bazana ba gigolo baza ebele babalaka te baza kande ozomona wana mais c'est grave hein oyebi baprésident bamona pasi nde omona bango wana baprofesi bazwaka baprésident bagouverneur bato wana tika tokumisa nzambe basali suni tokumisa nzambe papa moto aserie non ya pasi baosala bacrime trop omona paster na paster te azwa na mbongo epa basi ba 30 000 ba 50 000 ba 100 000 mwasi ta mosusu 300 000 apesi ye atongi église na yango nayebi moko atongi église na mbongo wana na mbongo ya basi na mbongo ya ekobo oui atongi ko asombi bandako avivaka na nzoto ya basi non je te dis un jour na otangeli bango basa bon nzamba zonga na ye kaka azonga po motulengi ya pasi papa so otali oleli non j'ai l'argent mon oyo tu
kosi oyo comptable quelque part musu sazabe musu na Paris musu na Belgique musu na Londres. C'est comme ça. Nde bazaba bon. Bon mutamboya ndo hôpital la pour ça na oni. Mbongo ya yote on ça na hôpital ndeni. C'est grave. C'est grave, je te dis la vérité. C'est grave, na esala liya lelo ya ba sala nzambe belé. Yo ebisa biso tozwa mai boye, to tiango likolo ya TV au prier pona mai to meli to biki. Mais lelo na moni prophète moko, comme on est Kasongo si je me trompe pas. Abongolisi mutu taba, ba finiki mutu elamba muta komi taba. Ça se voit en vidéo ça montage. Comme magie. Parce que comment ça va numéro à magicien va même en église. Église est comme une magie. Prophète Kasongo ali mbisanga na tangi komuni parce que na moni vidéo na panaye. Abongolisi mutu taba. Nakin. Muta komi taba. Nabi non mais ndeli muta kokoma taba. Wane komi batura magie. Ah ouais. Oui. Mais yo bien monté. Va passer il va comme un magicien. Ah ouais. Alors ça va multiplier bon. Vous comprenez? Église est comme un terrain glissant. Yango na bato ebele ba olanda bilanda olanda paf akwe na libulu. Yango za na raison population bozaki nango na 2000 ans le bwana ngo sur le loté au sala double stade. Vous allez parce que bato oyo ba comme na logique na bango eza différent na logique à lelo. A passer ba changer. Ebele o mona wana eza ba magie. Papa, ceux qui n'ont mis na la place église na biya rotal au sambe la sauté. Ah ouais. Ah ouais. Au sambe la tête. Na au même moment comme ça qui na biya rotal. Oh l'homme de Dieu ndeni auto kota ni boy na biya rotal de prière. Au mona mambo ça de au sambe la tête. Ah ouais. Au sambe la tête. L'église ga minene wana jour mo ne na mo boy. Alors, PDG quelque part. Il fallait que des poteaux va me mettre en prière. Ah, bah tu vas bougie net bah musulman. Bah tu là il va nini pendant 7 jours bah l'onglet milim. Na kota boy ah nini. Et yo za mutate l'église mais bon ça blogo et tout ça là on a ba cérémonial. Quel cérémonial? Allez bobima. Babimi. Na bisi ndeko nanga to kende tina aéroport na otiko lobi okota avion okende aketika yake abotele biloko tunaki mais oui mais balé déjà plus de 100 000 ouais 100 000 déjà tikali na bio pe bango combien 100 000 ah comment kapo batio milinga na nzoto mais sérieux église on attend comme ah église on peut passer de l'eau mais c'est comme ça. Toki ma pilelo. Ah, oluka c'est comme ça lobela yo. Toki ma pi. Toropesa nani confiance, pasteur nini toropesa motema. Mige moke kufi. Ah ouais. Na ba passer ba kufi, mais ba ta bien bazali. Oui, et si ka bato mabe bazali ba lampe bazanga raté ba. Oui, bazanga raté, bazali. Mais ba muke. Moi ba mona na penda izate. Lelo esa leli échanger basali ya nzambe belé tellement tant ko langa na yebi boyebisaka biso to quand même musique ya mokilité mais lelo nako mona basala nzambe ba olia seulement na ba musicien obi que je comprends pas na bio mate ya kalizaka lokuta o ndeze ya sika lelo na moni basala nzambe bazo bina musique ya ba musicien ouais mon sala nzambe zo sepela kanga photo na musicien mais kaka bino ba pasteur kaka bino ba prophète boyisa biso boyo quand même pas musique na bango wana ezana maloba mususu oui c'est vrai wana bokosate si c'est vrai ezana ba parole mususu na kati ba musique na biso yoka eza ba dédicace bazo remixer banganga na bango ezana ba prière na kati ba nzembu ba biloko lokola ba neti ona yoka neti ya don don din don din don di
il paraît que la prière mon pépé kala c'est la biso ça côté ba mission ba ça ba succès lelo et million roni loiseau y manakata banze muna bango bo peki sara biso to quand même pas musique na bango total même pas TV to ka bango te mais lelo auto comme ba pasteur ba comme kolia na bango azo luka kanga photo na mission mon qui l'a posté azo luka bina na mission mon qui azo luka ça la vie fait lelo monde à l'envers en fait monde à l'envers moto a na connaissance moto na connaissance à revendre pena bo a omi to na kini sko église ni. C'est ça les problèmes. Véracité Koufi. Mélange des côtés entre Mokili et Nzambe. C'est quoi au Kenya? Aussi le belo mot très important prophète na émission yo lobi ba prophète na ba pasteur rebelle faut ba senga bato pardon ba senga ba meza bongot o makambo yo zo mona zo leke zo zonga zo bima zo zon tant na sakola ke passer moi okufa na mwasi ça passer moi okufa tant na sakola eloko na bato mona on a je quand ba kufi makambo ebandi et dans Nzambe nde muta la sadlo na po a même bato na conversion mais bato on peut teki awa ba okenera mais bah au coup c'est ça les problèmes, c'est ça les problèmes. Donc ça passe, il y a vraiment passe. Nous avons le coup vraiment nous so oyo solo linzambe abikisa bato baza na ba problème makasi babika et donc souda comment au moi quand on utiliser les musiciens, les présidents, on utiliser les musiciens, on faire la propagande, on faire les musiciens, les présidents, comment utiliser les pasteurs. Joseph Kabila Raïs Kabange a utilisé les pasteurs congolais. Alors, les pasteurs utilisé la politique et le président Fachi Beton. Comment expliquer? Comment trop facile à utiliser le marambo. C'est pas mauvais, mais qu'on utilise Moutouya Mabé. Qu'on sale la pasteur a problème té. Mais qu'on utilise Nemabe. Mais parce que n'est pasteur na cher na pasteur comme ça la propagande ya présidence. Ne to mona pasteur Mutombo à ça campagne na cher na ya Kabila Joseph Kabila bo voter Kabila ne mokonzi na cher est-ce que pasteur na cher comme ça la propagande est-ce que pasteur comme ça la émission pour nous soit part ya président mo ke bo voter ye ne mokonzi ona moyibi ona boy tout ça tout le monde en cas na Congo tout le monde en cas na Congo et puis nous sommes besoin utiliser bino ya on a besoin utiliser ba pasteur na auto bona kalaminga te Moïse Mbiye a auto koza na problème na ba pasteur rebelle makambo etali bongo constitution hein et ba pasteur besoin accepter na bango rien le mama lobaki est vrai a lobby que ba pasteur mususu bazo lingaka ba changer constitution mais na cause ni il faut population a la peine à intérêt. Il a bien parlé, mais bah mon ami est mabé. Alors bah il m'a bêté. Bah pasteur effectivement, bah so bah mon imbongo, bah kota. Ah nzambe. Kokota côté à Kilibela. Ah ouais. Il a bien dit. Il faut y sa président Talam de toi boy, il faut ça boy, il faut que ne boy, il faut boy. Mais ndeli ba catholique ba kindara bongo tene bi bo kindara ba catholique ba moi mon caractère ba catholique bande mo ga ah na ba catholique ba mana c'est la leva oye ba ngote ah ouais ndenge moko yo monite ba ba yakina copie ya nani o ya copie ya nani okomona oni nanga pona basa na eloko komona mona dialogue bako boma mutu pona dialogue wala te problème ezali ya catholique protestant kimbangiste musulman bato tout soki okoti balati yo osili mais président Félix amanipula bato te soki yo moko ye komikotisa omikotisi ok président Félix akotisaka mutu na likambo te bapase nde bato baomema ye mabe ye akina logique wana te mutu moko so oyebisi likambo
aosalela yango omoni président Félix so oyebise vérité na likambo aosalela yango bapase bambuye ye nzambe so alobi na yo osala boye yo na eloko oloba te aosala suni aloba nini aosala nini aolanda te amutu apouvoir aolanda mais soki azwi fe contre vérité aotelema na contre vérité elo nalingaka yango wana contre vérité mpenza aotelemela yango aza na baje oyo nete bakabila te kabila ezali geni non kabila azali charismatique azali moto ya baeglise mais ye aza nde moto église te omoni bapaster nde bakoteli ye bazwi ye kozwa. Très bien, un prophète de la nation, tu retenir ni na passage na yo, retenir que na belaki pendant un temps, à côté de l'hôpital pendant 15 jours, on a se soigné très bien. Na bika kala, na bien. Na zoni na zonga kinme, na pe manan mo ke après na zonga après Coupe du Monde. 2. Totika toza na vérité na mboka na biso. Constitution eza problème te. So bato balingi ko changer constitution, bayebisa président vérité président likambo ezali il faut to changer mandat. Et puis ça il faut to changer yango. Bayeba ba point nini ba changer. Et puis président comme ça atie na mutu na yebi ke eloko eza boye. Que koyebisa président ya mission non. Ça, c'est tromper le président de la République. Pour la mission, mon côté, pour permettre à sauter la Constitution. La Constitution est un maître de tout. Il y a après Constitution, il y a une César. Et alors, il y a une mission, bon, Constitution, il y a il faut tout changer la Constitution pour un mandat, il y a combattre Moutouana. Alors, il faut changer. Alors, tiens, comme à toi, Moutako, dans 2 mandats, mais bah, on va accélérer mandat mogo, pour comment, Moutou. Bah, changer, bah, tiens, 3 fois. Ou bien, bah, ça, bah, nous, comme le mogo pour bah, ça, là. Et proprement, pote, et les cas. Donc, la gravité, bah, changer, né, bah, ça, il va Angola, né, bah, mboka, Moutou, ses avis, bah, mais, et les cas, donc, c'est un peu dans ce sens-là. Parce que, oh, bazo kendo, ma mission, on a bazo cause à président. Bah, on me met une erreur, ti, bah, on comme à la place que, et comme avec, il faut à Longwa.